Nakanisi yo mobali na ngai na tongo ya lelo. Namona na ngai mibali, me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle, bolingo na yo na motema. Ekoti nzoto makila pe mikuwa, nalingi kozela pembeni na yo. Bomosika na yo ezali belufa, nalutaki bolingo na mokili. Mibali basusu bakosikosika, bamemaki na mosika na yo. Nasengi pardon, mokanda yo komelanga ekomelinga, ekitisi motema na ngai. Mokanda elobi boyanga, nyonso ekoki yozozonga. Jésus fidèle, bolingo ya motema nanga. Papa utayo kende Yesu, mibali bakanyotelanga mitambo. Olobaki yo kozonga shilo, nasalisa kozela maloba na yo. Motema nanga ezoki ye, Jésus fidèle. Solo nayebi olinga pelepe. Yo, nyama. Ata kula, logo makoni. Dino bombo manga mukolo. Bombo manga yi. Yanga mbona ope mate. Teka bokomo na wazo komo na ngai. Boli boyeko. Yo moni na tali yo. Ya zanani. Azanani. Grand frère nanga. Papa, voilà. Papa, remboursez-moi aux unis. Zap ma réponse à bouy. Balba ke. Moko danya mamba te mbale bayanya mate moko te. Yo ka yo boyo ki kaite. Na uti bola soja. Na moni. Nyoka auti na samba na nyama ngemo. Na bite nyoka aswa nani. Atuni yo le kuni ne tubisaka yo. Ele kuni tubisaka yo. Ngelo tutele date. Papa, Nathalie était là au Tiboy. Na moni nyoka do kota la toilette. Na bite la tala. Nyoka ni aswa nani. Nyoka na tala. Ya moni nga bio nga kengela yi. Nani ni zuma bete na mboko. Ni zuma bete botika ko. Zabe ki mambu isa. Na sabu me mangambu ya ba. Koko na ngayo ubie ngambu ya. Mukime mababy ko tela mabezela. Buibui kotaka. Mutatema boko tela. Tena pe kusokula utasolo. Kero kusokula utasolo. Na kota de ambiata tokola ngai. Ambiata tokola ngai. Akendo tokola. No, pero no tenda. Tenda sokula. Ya tokola ngai yo moko ka. Ya kusokula. Ya tokola. Solo kusokula mapega no solti. Ya tokola ngai. Ya wasukula. Ya wasukula pega yeti ngai papa. Oyoki. Oya ngai yeti. Oyoki. Ize yiyo ndingu niyo sokulingo sokula. Ya ngai nde. Ize ya yote. Ayanga papa na mayele ko. Mugibi tina sola lipega.
ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali bekufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosinga bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyanga nyonso ekoki yozozonga Jésus fidèle. Mekana la sonde ba utsa. Omoni o pesa na simbelo pesa. Pusana. O voiti te. Botika ko kitisa kamba Valère, bolata espèce. Omoni le kebele metongo kena ngokula pa. Ba kanga ngoni ani pata air no alianga pelari. Takuyela takuna na tia ko dimnera bien. Mais 5 000 5 000 on peut ça combien il y avait c'est moment que ça on va vite 5 000 mais attends il fait pourquoi na ngoti fait ça ah mais ntamboza te ezaka shwana ya ça limite donc wote ka ngoti mais ola pisango na ko lata na ngamera pesa ngako na malenga tsobwa kaki mais robwa kanga biloko boyi ngana lata bino bana kambo ngana sepela na bino te bino ba ko tulisa biloko bato yo simbe ale okangi ba client ba yate kende kuna kende abo ikende kuna kende ikamboza te mais biloko zango pe miso na bino mabe awa te biloko ekoti espèce boya ya 10 000 miyibi 5 000 lata kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali bekufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosinga bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyanga nyonso ekoki yozozonga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakanyotelanga mitambo. L'incarnation de la beauté africaine. Ma chérie, waouh, comme c'est beau. Ma très chère créature chatoyante. Oh là là. Mais non, c'est pas. Mais ça c'est vraiment ça c'est la culture africaine. Tu es l'incarnation vraiment de la beauté africaine. Merci mon amour. Oh, ça c'est très bien habillé. Merci. Tu peux te lever? Bien sûr que oui. Comme ça, je vais bien t'habiller. Waouh. Ma Et voici. épouse. Je t'aime beaucoup, mon amour. Je t'aime aussi. Ta façon de s'habiller me respecte beaucoup, tu sais. Là, on va sortir. Bientôt, là, on va attendre famille. Allez, on va sortir.
ndeme tu ba fait mukwisa mu kutana na tata nkentu kana moye kele oye banene ya kusala na ndeko no tuka mu melemba muke mwana ndena ye nde ba solution ke mutu ye tata nkentu nde ba ta solution pangi na tata mwana kubanga solution eza nango likambo te na kokuzwa mais eloko mosusu eza nini omoni tata na bino azaka motima makasi na vi okuzala oza na eloko moko boye obumbaka otosalela bana te eloko moko ozaka nobika eloko ebikisaka bato ezali basi bazaka na basenete mais ye aza na mabele ngana zata na mabele ata moko te ata nde ezaka mwa mokala nazaka nango te nazaka mpe na makango te nazaka nini naza boye ye tu ba mabele na papa mabele zaka moko soki lelo akufi mubikala héritier ve deja sumona nano otikala héritier na mabele ya mutu parfois si tu baka solution si tu as solution tu asangana beto ba wonso no tu soso les solutions si tu bakila mo solution be bantu bena ko ba bidi tu na ba bampangi babidi tulenda kwenda kadi defa tole defa kadi badio kwa kuna sondo defa ka kufina yali ale fata ta mosika sasa mbongo naya ni mbongo ka sasa kwa ka bakila no tu feti defa petit yukate jour ba musumoni ni boyi na bakila wapi ezali boyi lelo moto akuza na dipete loko na rubi wana batu ninga zaka na bumo ibu naza na television na ngana naza maladi eloko musuna ndako ezate bakuza television bateki po moto bika lubi ya kwa kutunga bumo ya kusoma television ka basumbi ko yo siko babili tuzo babili bazali nani akubimisa mbongo oyo kutrete tata mwasi pardon penza mmebondi na tata mwasi ngama bili nde na zaboye muke yakala yana quartier batu bamona ngalo kola pa impura papa botinga mebika mama bena ni terete pana ya razobel tuzo proposer ka kuteka lupa soka teki yango ateki mabele wana siko ngana tikala nani siko yo ateka te ateka lupango teteka lukola yo pa impura paimpura nanki tata mwasi kasi nanki nini lupango eza ya ye lupango eza munene bukati ndambo buteki pa mutu abika non moi consommer kitoko ve mota consommer kitoko ve pas consommer de yayo mwana besoin le papa ta foi na teka katikati muko na wata kisasa muko rene na kisasa kuna ndazaka musicien bon comme ça nga étouffé pourquoi tata mwasi yani seka sa foi kwani ngewa baba mbongo wenda kuzinsa ndio tulia muteti donc mbongo sa ma conseiller familial ngewa tulia muteti yo mwana yo lobi ngewa tulia muteti ateti kongita tula mambu ngi silusongi la bambuta vo mwana fete pe ngoma kabulanga e bambunta pe bakini ni palo atala papa yo ngebeta mbuna na bin o ya ngebeta mbuna na bin na kisi bana mkaba tubeta ba mikoti tubina te tubina kate mama ngeyambula kasala mawonso no kazole panga kapanga kwani ngai na kuya kune pata tena bilonga mutu na jukuisa iya za maladi ngam tratika receive les familles oyoki wana kuliba yango kutikala atata tena bakona na kufite nena zabu na za chef de la famille tukukende kuna tuyuka na bauteka lupango bateki ndambo kutikala mbendero atikala ko renina oyoki Non, qui dit pas quoi là? Oui, la caméra moi c'est mon gars zoya zode lisa mabele. Kabila pourquoi ça n'a pas quoi? Bien été obéi à la libapunza mbila. Où c'est toi? Oh. Qui dit pas boni? Ya na okamo kama moi c'est mon gars zoya zode lisa mabele. Bilamba mikuse na moi kandi batu ba tela ona nzela unga pila temila ta. Omonde bisi zo ba basakata. Moi si ce que tamboula faut pas tout sentir que moi c'est au tamboula moi c'est tamboula le gars soda te eh
mosa po tambola fo nzoto ezoningana mabele eningana makolo eningana babuku ezobwakama mais oui nzoto eningana toboye te mais nzoto oparti eza ya mobali na yo okoma ndotambola nzela bamona monango te oza moseli bafa otia sengle suki ata awa nde biloko mabima eza nini bolataka complexe moko boye nayebi te toza na afrique tala moi nde eza naotambola me nazotoka sikoyo nga nde nalati boye naza na afrique te nga nakomi na europe tala bome eza nini po moyeba oza nzambe azapesa eloko osalelango te yaya kosalela yango na batemps oyo te soki osala fa osala yango avant obala mais na temps oyo okoma deja ya omoni base ebombaka kindumba maputa boye ebombaka kindumba nayebisa oyodokanga sango eske eza sikoyo omoni sikoyo yo monde otambola boye obengana mibali te me bango moko baoya parceke abie mono eza kitoko te mibali bakoya eya lokola wera na sylvie mapata mapasteur wera amisien mais mapata aza mapasteur donc boye ete mpo ye aza mapasteur ye aza misien non ayebi kende eza boye eya ndenge na ye ye mpe biki ona ya ndenge ndenge mobali na ngai biki oza ndenge na nga ngai nzambe apesanga nzoto na nga epuis nokaa molungi ete buibui trop so nalati boye ekila teteke mobali yaka non abiema ngai na mesala na nga boye olata liputa mpe boye nde olataka belakisi teke yo nde oza mosantu non biloko ezala kitoko makasi ntango otikeli papa los ayebiki te wana ntina na ngai bato nyonso bamona boya nga mpe na apresse na okende na supermarché parceke naoyamba bapaya mo baa na ndako mpe naosamo basampa na nga nazwanga mpepe molungi eza tellement ndeni isabelle grand potami bosololi te isabelle auto abisa nga akomeli nga message esenga so asi mosala obenga nga mais non tosololi te atie mpe telefone na charge pesa pa gesho mbote eti nazwanga mpepe ekoma nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te jésus Jésus fidèle bolingo na yo na motema ndazubika ndekukala fiere nde muntu kalaka kati nkiavata dio wetasila vo ser bekwangengizidi unisadisa vo moiba kopina sana mofenake kisantu fe tobeta turma bo tokende utala mama kansi demilikele ya mobile ntisa yosoto nakati ve kuna donc fallait kani mwa pi 5000 tala kaka 5000 pesa ta moko te banana bimaka teka 5000 na boka kadi mosku tegele tiko longa kuna tika ser umsukila kani 5000 go mekana o kaka mvaste nkutuko mbongo ngita sosa falenge na tala yani ma ngwankhazi eno vese na zo pesa zo boya na malile o ya yo koka vese bongo vese même si na jui vese na yona ngofutela la transport songila kadi vese futila transport mbe vese mbe voata koni yo voata ki futila transport ngon sosa kani 5000 ngendila kubisantu donc bula shosho erezole utomene simbio benza ba boatite amena vanya epi 2000 diaka mais jeune garçon ngele bula kan sabu kudiki da mi 1000 francs tout dit vovo mais tous les jours tu peux kaou baluka lota ça fait bambo ebogi siombo onde zatekeka na wana teka mwana nzela kuna babo nanu sumba kyo elamba ero na koteka panani mpoko de jeu ko kina koteka panani kende na ngoba koi kwenda yao afonka tu sala investe ya kumononge tu sais kani 1000 francs kani 1000 francs ya kudika mbongo kene kuna sepa Joseline kuna seba kena ko mbana tukidi kena ko mani tu kuna se kene mani tu kena vana ko tukidi deja vana kena ko nga ukalanga kaka yani nge ko usambilange muntu ukala kimbangise ko kadi nsinza ni bovani nayo muntu amvimba mama tindane za kambona ngato mbonga nzambe beza ko kabela nzambe boniko unzambe yemono nani luti di muvalera nge nzambu zitsanga kamono kwa yo ba pesa nzambe te bon nzambe sokozo pesa yenga nazo nyonga bo lisumu te eza lisumu te ko pesa kabiso nyonso basa ta mi mpaka na pesa ko pesa la mapenza wana sans faute 8000 pour 5000 1000 vendre au toi
akobwakisa yo na vie okolukanga un jour yebake nga naza mwana mobali okolukanga na vie okoluka ngai okoluka ngai okoluka ngai nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. boloke mosala te nayeba te soki nalela tono bando ganga na bando seka to ngai linga surprise te mpo ngai linga te soki sebetanga motema na linga yango te ngai linga motekisanga tika mbala moko natuni oke mosala te oke te ovandi awa soki ozomona lokolo olela seke balongoli ola mosala to nini batika nzambe te otongo ozotambola efo bondela kako vi na biso toyebi yango te mayo tika nzambe pesa batika nzambe Lowa! Okomene! Zamoyo zoka minene. Batinde na kuna la muki na message wana to kenga na bado sambela na chambre. Na banda ki okumisa nzambe. Message na batikeli nga plus tard ba 15h awa je dois me rendre là-bas au bureau. Toza réunion pour Mais quel bon maniche. Les 12h. Il y a bonga makalibela. Bino bakongele ba peso ba bino 15h yo zo wanda pour 15h. Donc ba bi 15h. Yo do ba rendez-vous à 15h donc plus tard 14h on est dans un antier. 14h ba bouteille fond ba 13h30. Yo zo la kiso biso to sala ba flama to ngene ezalaka. Bino ba sono ba benga na 15h yo longo 14h30. Et bon, on va bouteille, je suis en train de comment. Est-ce que ça va venir 15h juste, il faut le moins 14h juste. T'es au moins 14h, on va 13h30. Là, ma bouteille, je peux venir au bureau au télé. Aux autres, c'est la 15h pile. On compte à la fête. Ma biche, on s'en a mis des armes, on est absolument dans ça, on est dans ça, mais je trouve que ça m'a mis des. D'ailleurs, pour soi, ça a rendez-vous. 14h juste. D'ailleurs, 13h58. Avec ça, non, elle est petite. Abimisa la paix pour la télé. La paix le comité 49-50 il y a des gens ville na ba tracasser ba bouteille dans nzela ya pour 14h au koma beta donc 13h30 kende de côté la douche soukola 13h30 déjà bongabi obimi awa na ba bouteille ma rambo ko dans nzela hôtel que soit bureau obimi ça demande ko so komeli kuna te ya on se les ça so ya on sait comment on consomme bon ba yebani bon yebani wana kuna yebani wana kuna yebani kuna ndiba kama otia yo yebani mututu yebani na Yesu tande Yesu achiona kacha musala bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pemi kuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali belufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngai mokanda elobi boyanga nyonso ekoki yozozonga je suis fidèle. Nanta yo la muntu nanta yo biloko nani mwana mbe mwa nani keti ambulance yo ngita wako ko keti mwana pa makaya mbe ntuli ku kengi dila fofo donc ngana zo sokola mwana papa makaya zo akotala ngana kata dushi ntama ka kele fofo donc kyo ngita luta fofo ka imwani mono kutumbenzi keti nani unavana okay ngeketa kimiko kitira ka malam jina goi ngai mbakidi nzama kuta mbula kanti ha wele kwa mono mosi benkele sava nge wenda kwa bao kuna wenda kwa bao soka sana ndoki akosila na ngoye moko ka mikita mama le nyoko ni batu mudimo ni ikima kudala nga tukikonga chako akudala di pete benya mnyate kota kota kapena te itempwi mama eti mbaka jisena
sasa. Tu papa baba tini mwana tomba tumbaka kwezi po. Ake tomba si mate iseme brike bibi. Nalali na. Yaka. Te. Yaka. Halala kuma. Sada abo mangade. Jange si macha abo. Papa simu ndo lingana zate. Kota kuna, kali kula kuna. Makanisi yo mobali na ngai na tongo ya lelo. Namona na ngai mibali. Il a pensé que petit mon commission. Alors qu'il a gagné moto à Sika. Il n'a pas une affaire de boire ça qui te coûte. Na ba no bula na moto. Non na bula na moto. Na saka to na poko. Yo. Mabe. O bula na moto. Ima pesa wa. Na miso nini? Oh. Miso. Oya ko bula na moto, moni o kanisi to jo na te pedanjoka pu, nyati mota bato mitope bimi bongo baka nganani. Boni. Parce que gana bula na moto wana maricha ni pona kulesa yote. Pona kubakula yote. Ngai na jo pekisa yo, tika makambo wana. Na pa ina vanda botu tala ka. Boni. Boinda kitoko Ona, ona. Ya wapi zani ngome Juliet. Boni. Bien papa. Bien. Wote wapi? Ndako. Pesa ki. Boko kutombula mutakala kuli. Mutakala? Musa mutakala? Ilamba ngi pasuri. Mama ilamba ngi pasuri. Mais pour vraiment tailler mon comment moi c'est les balles pensa. Moi c'est les balles où ça mon pali na ndako pita habillement comme ça la balle. Ou peut mater? Atambo ndini. Ah, ya petika ya za na mosi. Ici pesa biso valeur na famille. Tout le monde les balles déjà. Mais il a télé faut changer. Oui ça qui te coûte maman. Ouais, où est-ce qu'il est le pardon. Qui est là moi boy. Yo kotika nzoto bolombo. Bolombo na lati na correct. Lati ndeni. Ibutu. Tino zo mwana mabe. Toza na no bato. Pardon. Na lobaka na yo ntango oyo biso tozaka na 1900 yo. Eza ntango oyo bana bazale lote. Lelo ye komi okomona motaza responsable. Responsable. Alobite mosi na ngai na ningi olote. Olote noka mo sexy boy. Ezaka okomona tata mokolo, moto musa zana mokolo kolekata afero. Mais ana fashion. Kolekata afero makenene. Kasi okomona ningi mosi na yaza la fesen. Oyo na lobi yesu courage. Ezaki lelo, ezabongo na yo luto bonga mokili. Moyo bonga manango eyalte. Uzo mosi mokotina mokote. Papa muto ayibi oyibi ndiko sabona. Yo faut comme lokola exemple. Ya famille pe ya quartier oyo fandele babona ke ateta mama oyo abala mubali na ye suka bibi tala ilatele respect faut isala moi ba komona yo respect ça bien bokilo ça bien papa ngaso na ye aza pona yanda ko m'apporter des disparités apporter des disparités et mal à l'aise par rapport à nini tina par rapport na lobi il faut yeba ke uzali mwasi oyo afale ukontra buzoba mama na yote uta musalite mama na yote kama ti urati boy na balabala zotambula uzalaise Mwana kwa tuna bojoba na mama na ye. Mais puis ça y est conseil malunga te. Ah bon. Hein? On dit la BBC actualité la bino hein. Ou BBC yango penza falo yote. Actualité na yo ko kilo ndenge ni. Mama ye, lo so na ye bien ça très bien. Na ko somba bilo na nga. Na osala nga barsha. Ba manini ba arsha nabi. Asani. Barsha. Arsha ni ko somba biloko. Kas. Masa no ngona biso soni penza. Asa. Asa. Arsha mama. Acha. Oui. Nous sommes à Biloko. Qu'est-ce que c'est Archa? C'est en français. Papa, nous comprendre le français. Ah. Dès la bina bête, nous moi tout. Allez, papa, moi le temps à sous. Son nez bandé. C'est pas des pas des. Karabana nga. Lobalinga. Lobana ya nga. Loso ça yebana, loso na mesa na ubi. Iko yema ko tika soma yako. Moi raté. Tata walinga sa moto. Nazoba na kusala moto kana. Yako mamuta. Ya banda kokumba moto ngai na bina yo. na yo wana. Ba corde de la route yo bien. Corde nini? Ba corde de la route yo bien. Na iba te pona ni. Code de route. Utamu sango kitoko. Code de route. Code de route. Accord de route te. Code de route. Code de route. Code de la route. Yango wana. Code de la. Oyo tata robidela. De la puta de la. Natara et corde de la route. De la route. Corde. Corde de la. De la route. La route. De la wala kusanga sa ngute. De makanisi yo mobali na ngai
ntongo ya lelo. Bon, na comment tu as fait mon centre, tu es que tu es en préparation à fête na biso, papa ya bakoya ebele, tu préparer fête na biso munene, papa ya bakota ke ebele ya wana tu préparer banzembo. Alors biso nous tous à concentrer pour to yimba nzembo pe to kanga yango pa matin on dit to yimba libosa tata mon centre. Yango wana tous a déjà préparé pour to yimba. O bana na nzembo na biso, biso nous to bien rouge mais tous à concentrer pour ya on dit to yimba. Mobateli ya bomoni nango saliwa mobate 1 2 Mobateli ya bomoni nango saliwa ti yonde mobundi ya bitumba ya molili ekimelo na ngai ezali epai na yo tata limbisa nazali mwana Mobateli ya bomoi nango zali watie yonde mobundi ya bitumba ya molili ekimelo na ngai ezali epai na yo tata limbisa nazali mwana utala ndima kolanda matambe na yo Sambelaka moto kasi ngai nayebi kimbangu yozali na bomoi yokokisa soni na bangula na nga kasi ngai nayebi kimbangu yozali na bomoi yokokisa soni na bangula na nga matambela yo yango nde bandeli ya bitumba nanga libota nanga nasekakanga balobaka ete nasambelaka moto kasi ngai nayebi kimbangu yozali na bomoi okokufisa soni ya banguna nanga kasi ngai nayebi kimbangu yozali na bomoi yokokufisa soni ya banguna nanga utarandima nkolanda matambela yo yango nde bandeli ya bitumba nanga nasambelaka moto azali te Jésus. Guess va changer tes balles. A changer pour aller. Mais l'on a rappelé ah non. Tous avons ça, tous avons mis ton cala avant même de balle. Mais tu as rappelé des très bons souvenirs. Des souvenirs de la vie. Vraiment. Et là, c'est créé. Nous sommes devenus un. C'est que nous n'avons pas fait. Ma bezata. Mais mon goboya kuna on a peine en bétango. Pour des atours nayo. Oui, mais pour ah ya betinga on a mis là, c'est quoi? Tout le banni. Bah sinon, ça prouve que tout va bien chez vous. Hein. Ah, Dieu est au contrôle. Tout à l'heure, de votre côté. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Mais j'ai un petit souci. C'est sûr que moi, il faut bouillir à beau vivre. Et de la surprise. Hein. Ouais, moi je veux que bouillir. Nana Kubo beau vivre, c'est quoi surprise. Ok. Non, mais attends, sinon c'est ça, il m'a bêté quand même, Tina. Comme c'est une surprise pour la surprise ne se dit pas. Voilà. Donc, non, autant venir découvrir. Ouais.
Soki est agréable, Binora, vous voyez, soki est désagréable. Vous allez les découvrir. Ce gars, il est magnifique. L'os, il peut avoir des problèmes. Mais pour Allah qui s'habille, il y a un problème. Mais c'est un garçon compliqué. Ça, je le connais bien. Mais je le connais bien. Des fois, il ricane, il est là très à l'aise, mais il a des problèmes. Par un moment, au moins, on dirait attristé, on dirait, qu'est-ce qu'il y a? On a un problème, mais on peut dire. Mais tu vois toujours compliqué, hein? Ah, mais ça, là, bon, ouais, mais ça vient. Il faut que tu saches quelque chose à voir. Non, il s'est appelé maintenant. Il est temps. Ah, comment d'accord. J'ai pris du jus avant de sortir. Au sein de Nicolas, la cuisine. Bon, le lot, mon amour, il m'a dit sur Paninga. Waouh! Oh, touché point. Oh! Waouh, touché point. Oui, mais oh, donc c'est tombé bien dans tu sais, tant de l'eau là, il y a un de nos salaires, tu l'as sur ma déçu. Ma déçu est fanatique, parce que tu dis, ma déçu, on dit à combattre presque la dame est belle. Même tu as compliqué, moi, par moment, il y a épinard. Parce que ma déçu, ou ma déçu. Non, il y a un jour où mais un jour de ça, ma déçu, ça n'est épinard. Les colorants, il y a des bas. Pourtant, ma déçu, il y a pas. Il est fan. Et surtout en Kalinga. Mais je n'ai pas bon ça. Tu es un jour vous venez quelque chose. Mais où tu fais ce jour alors? Le samedi, c'est bon. Comme ça, le week-end. Vous avez un programme? Non, le samedi, je n'ai pas un programme. Voilà. Le samedi, je n'ai pas un programme. Venez alors le samedi. Programme de vendredi. C'est qu'après, tu es samedi, après, par l'os. Tu me manques la biche sur le non, passons la journée là-bas. Puis le dimanche, on peut aller à Kiko. Même on peut aller. Dimanche, ce soir, Annie. Dimanche, tu es en prière, non? Oh bon, après prière, non, dimanche, tu es dans un programme à un restaurant. Non, attends. Bah, qui tu commences dans nos 10 heures? Et puis de qui? Donc qui kuna? Est-ce que vous comprenez? Tu qui est dans kuna tu passes du moment? D'ailleurs, passer tout le temps. Donc ça a besoin de. On va voir qu'il y a une colle pour bilon balé comme il se compte. Comme moi 4. Ça lui dit. Ça lui dit moi quelque chose. Ambiance square. Dis, tu es la biche on a. Voilà. Le dimanche c'est mieux. On sera tous en kilo là. Ok, d'accord, on a besoin de table. Apéro, banana biche apéro, apéro. Et fongoli liboum et puis. Autant cadet, hein. Mais alors bien apéro, apéritif, et puis ça me sauve. Bah oui. Ah, bon, mais encore ta tête, comme si on y avait pas quand même. Nabi, moi? Oh non, non, oh, non, soyez. Non, mais. C'est une femme idéale. Vous savez, les femmes sont des bénédictions. Évidemment, des bonnes. Des bonnes femmes. Donc, laquelle je dis souvent, il faut choisir sa femme comme on choisit ses livres. On ne lit pas n'importe quoi. Évidemment. Évidemment, il faut vraiment. Namona na ngai mibali. Mais mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle. Bolingo na yo na motema. Ekoti nzoto makila pe mikuwa. Nalingi kozela pembeni na yo. Po mosika na yo ezali te. kuna kozoba bidongo na kutipe moye te kuna bato ebele bitumba kowela mai ezalaki kuna moye te na ona sundolaki babido na kena na répétition natoki nanga te natiki kuna na mpesi mwana moko kuna
kwanga tokela nga na kumema nga kana nga mpe nasundolaki na nga nake répétition na ye nzoto mpe eza koningisa nga mata kita mpe na osala kongo boyolo na nga na melamela ti fete koyana nga koyemba yebisi nga ke boyembaki te na bi atoke toyekola kasi banzema ngo kwa oyo boyembaki konga mpe nayeba soki lobi nake répétition nazalaka banini te toyembaki vraiment bien makasi kaka yo banzemba sika te kaka banzemba kala bongo na concert oyembaka banzemba kasi comme tomonaki bato bazalaki mingi te bamisu bayaki te moyen dirige apesa nzembo ya sika ezati toyembi kaka ya kala oyo koya mpo yo biso tolingaka yo ndenge omataka wana mama tika nga koyemba yango otalelaka yo oyebi ti mo ozalaki so nini kuna bosi mobateli ya bomoi na ngai yo ekangaki yango kasi bolakisa ngai oyembaka ngo no mobateli ya bomoi nango zali wapi yo nde mobundi ya bitumba ya molili tenor siko ozoyemba nini kaka bongo ndenge yo omataka wana nde deja linga nga oyemba ngo deja otenga bengana ne ngai mpona nini ye mpe okomi na kisodisa mingi ebongo nga nguba na tika te kolia nguba nalembi na nazoyembaka mpo kala za pela pesa kokende te mouvement eza te no mouvement bagauche bazantu nga nakoma baye nanga mpe koyemba mpe nazoyela malonga te tokende biso ata na gauche bagauche mpe namona basi ya soin kuna soin biso mpe bilamba ezali tokokende nini deja kobeta biso te kuna balingaka bateti te tokomeka kaka toyeba kaka ekimelo na ngai ezali omaboko matako matanga oyeba ndenge nini okapetaki mpo oyebisanga te soki elobi fo tozala fo nazalako poso naza te na oyeba ndenge ekomelinga ekitisi motema na ngai mokanda elobi boyaka nyonso ekoki apolongoni bongo nati wana ndini Bon, neti mboni kolo mbetu wana na moni yango te mbona azwi non, j'ai pas touché. Non, mais tala wana na ngai. oyo odi yango di eza te bosi ona yango azwi yango azwi makolo pesanga na kende ozala bepo onolotisanga airco Tu veux aller où d'abord? Dis-moi. Ok, ouais. naki aéroport Ok, ok. aéroport naki aéroport bamisa maison me baovoyage lelo na osomba mbisi nanga moyo okauka napesa maître ninja sika te ndamemelanga anifa kulanga yango nakutana ne na aéroport bamina naso nakomi ka na aéroport station wanga mbaza wana Depuis tout ce temps, on foutait la maître ninja te omozela olanda ye na aéroport opesa ye mbisi yake na mosusu. kasi boye voyage briske mati Et c'est comme ça que tu t'habilles. Ok, na aéroport mwasi ya moto mwasi ya loso olati bo donc komi ndenge moko na badanseuse titabi ndenge non lokola eza voyage ya orchestre yango po keboye wamona o lokola yo mpe star losi bono olingaka odesamonte nga va te changer je vais te permettre de partir otinda mbisi na ome losi oyebi ere moko tozala mpe mikolo koyaya nde kolongola bilamba tu n'es pas bien habillé nalati mabendeni ndo moni nalati mabendeni papi mabende yango ozomonaka ndeni napusani ngai yo ça c'est quoi ça ça c'est les mails ça oyo emona oyo nini c'est quoi c'est les sept esali sikoni et ça des genoux biloko nyonso oyo otika libanda esali nini namoni papa oza ya lideni non pwani okitisi eza normal obendi boye pourquoi papa ozalaka na métation mabe minga lobima boye mpona oka molungi etani oto te wana nde esimba te okomokopike etoni yango so bomoni oza bilambaka na lati eza mabe na 7e miri basala barafe ke etongi na barafe pesaka na lati c'est qu'est-ce que c'est comme l'histoire ok yakende kwani mbona te mawana kabumba Tina Tina mira zana nkombo wana kuno komba salite ana bino te bomoni salite na miso bobongisaka te longo na babido wana yaka nango mungu awufo ozongisa na ndako kende kokomba kuna kanisa salite ya nani aa kantina banani ya bamaleki komba no kuna ozomona te salite eza nsima mado nanga mpe nalembi nanga banda ntango banda kotinda ngai yo nazotinda yo
munoko nona lelo ba yelanga bidon yelanga bidon vimsa munoko wana bo yo teli kuti na munoko wana lelo bata loko moko go sanga na bata kinjungidisa o mina kindo kifuna Inkiwa lito tudia mazuru alingi bitina teka ko mina nde ngwali yo ba china no so boya leka ndo leka tokotala baso kolia lelo kana tina kyo biloko ya ubuzi bwanda ko kuvava keti boy dila mo mkupi na yani biloni onkaila kani losho ajan tukan tamani nan tukidisa daki salu kuna kita dia ko donc nsatu imba kidi kani losho yekuma des ne beli kadi fi mwana losho fio nkatu biloso fo nkatu ni kene kuna poste 3 kuna sona poste 4 balambi poste 3 dilan tukidi kwa nkatuma ngizidi yako kwa nkatuma unta tukan tamani na nkiko ni kele sala nani beno kibani ba protocole ba wo kibani bana antunga ndia baka bia ko sisa dia mono ndia baka yako mina kati ko buzoba kwa ntangu tunya manga mwa msana mnana lambela wabino kalukadi woko tukantamane ba kuveni bidia baki di uji kwanda ko kuvava ale nanu kulambila dia bisa dia byonge mosi tole biso mo kisape dia kisaluka ngonko sisa sala ngemo sitalo sala yemo kana biloko wana nyasu sisa dia kupadia kwa muntu ko sisa dia kwa ngemo akatuka buzoba kwa biyomoko talufila kuna kwa tamakaya nyama yo sia talabano na golianga moko lo bani bino lo kana ziebi kikongo te ngabo zonga bomone aboko kapete ngamisuga ole kapi sia bizalel mabena bino yi yadi ya ko mina kasi ya olia nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila mpe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali delufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosinga bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelinga ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyanga nyonso ekoki yozozunga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakanyotela